Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Ali Ipupa, French Kiss, Oloketo, Utala Loketo, Nakosenga, Nazosenga, Nazosenga, Epa, Yako pesa, Sala yo pesa ye. Ah, pardon chérie, viens m'embrasser. Pardon chérie, je meurs d'envie de ça. Pardon chérie, viens m'embrasser. Pardon chérie, j'ai envie de toi. Nzoto ah nzoto chérie nanga tati nakosenga biso ah need the kiss 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 chérie yoko pesa je préfère 2 centimètres d'écart. Juste Stockholm, vous savez, à Stockholm. Parce que vous savez, à Boca. Donc, vous allez Luana, Triple B, Julien Moundeka, Stéphanie, puisque là, la côte de diamant noir. Tu es vraiment que tu as dit Shababa, la duchesse, ou Abi Mike, la duchesse. Donc, dans le cas de Stockholm, l'aéroport, il y a Broma, donc, Balobi, venez pinga au Lobezate, il y a payé au Balola. Journée de la femme, maman a bis quoi, on a qui, maman a bis au resto, maman d'abord, donc, il y a la duchesse. Donc, on a confirmé, ma vie, on a tout, il y a ma belle. C'est ça, il y a une Suède. Pour vous en aller, pour vous avoir précision, quand on est là, parce que nous on travaille, nous avons la richesse. Pour la première fois, il fallait qu'un type vert, il fallait qu'un petit nangaï, il fallait qu'un petit nangaï, monsieur là, la demande, on a dit qu'un petit nangaï qui m'ombi, tilo. Donc, donc, pour la caravane passe, Indalike, Lindalike. Jolando. Des 3 fois W congoyasika.com ou congoyasika.net et les loto yeli bino lisusu nini toza na kati ya na aéroport ya Bromaplan na kati ya Stockholm na Suède na précisément na Stockholm toye koyamba artiste na biso ya mboka na biso oya sepelisaka biso oya sekisaka biso oya sala tozaki na ba stress tango moni oza ya kosepela atozalaki ya kolala tango lamuki atozalaki na ba méchant tamba na ba petit o ba plan tango moni oza ya kosepela lelo Mike la duchesse nazanga moko te tozana o babi journaliste le plus swag Triple B Bobo Bola Libanga quand on a lobby lelo vraiment nazanga mon côté tozana Triple B Bobo Bola Libanga journaliste na bino on a tout monde diamant noir avant ni donc azozela biso ce qu'on a siège biso ce qu'on tokangi masolo koto na pesi bino Bobo la Libanga apesi là boyoka kimombi na kimombi c'est lobby sans plus tarder nazami ngabo batikani na confirmaka tekel of Sweden ya uli musheni kode ya mboka oba osaki ngana zala bango wana na eli bino nini kumba la duchesse ayoka na masolo tukanga masolo na mboka oyo makambeza donc le 8 na kestuna okoi utikali na roba mingi tia uli musheni kode ya mboka j'ai reconfirmé encore tekel ma dino Sweden tala mbongo bilate niveau na leli to le keri photo ko Chantal Loemba, Nene Consalves, Claude Maluma, Willy Moucheni.
azwine fimba mokolo na yo son berger Chérie Tangangi aïe moto le barien azwine fimba mokolo na yo linda lipi Risque Nzana Aliba Coiffure Vicky Jenny Chérie Nangambo et ton vitamine Comment miliki Comme tu vois, ils ont un nez, donc grand pays. Peut-être c'est un zemi vraiment. Zemi yaya. Tu penses que c'est manani? Maman nangaye. Le bon Bana Stockholm on est ensemble, c'est-à-dire que tous à ma belé en moi. Mais la quoi il li kama na leli. On voit que Bruxelles bien. La journée ngai train nanga na ngati aéroport wana na journée ngai mam tout bien. A côté de carte avion na beauté. Azubo abo abaso. Les mois qui na suka kuna boa kiso. Ya li kameko elingai. Li kameko elingai. Hote sa boa kiso ya liboso na bi. Mindeni hote sa boa kaso ibo. Hote sa boa kiso ya mi bale na biti hote siko sa buza usa kami monte so boa kaso ibo. Ya. Hote sa yo servi ngana lie. Aniatinga na petit déjeuner na soki. Aniatinga mai na soki. Aniatinga akambi kinga suji d'orange na soki. Ya hote sa so ngade mwana zolongi nanga ya buto bimanga tetala buto ne longi. Zemi hote sa ngaki bimelango buto. Hote sa na pe mtamboka nini. Mtamboka nini? Pakistanais ko ça me fait pas. Tout ma secret à suivre donc déjà on est là qui présence il y a la duchesse par la duchesse les 8 il y a ovana ndaku yaka les 8 oyo ko beba na esklistuna les 8 na kati esklistuna donc kuna ko beba makazi na la duchesse yako vanda te yaka to beta nzoto to tiambanda na biso na kadi yaka Eric photo image a Rosala on kanga ba photo ya swag kaninga kanga wana boya ebele. Ça va? C'est beau. Papa Michel Pepper fait dire na Mogoyo à toi na Stockholm Mingero Bamaga Roya Roya te est-ce que ma Roya Papa Michel Pepper yo na mboka na bino lelo ka roné na yeboyi donc notre quitte en avion ça fait 3 minutes donc lelo ka goyo mais bientôt kutana wapi kutana biso nyonso le 8 mars oyo samedi na Eskilstuna donc tango kiti kaka na re ya train bis ezawana bomona ba fiche na biso bakomia kuna matata bis gratuit kozwayo ememi otina local esika makamango kozala boya ebele donc sikoyo na ministre la cosa zoto na iroma itali nani chérie nanga taleli ai moto akotate azwine fimba mokolo na yo son berger Chérie nanga Tangangi aïe moto le barien azwine fimba mokolo na yo linda lipi Risque Nzana Aliba Coiffure Vicky Jenny Chérie Nangambo et ton vitamine Comment miliki nakoloba kutu mingi te touti na broma kozwa un grand artiste nakoloba kutu mingi te akopesa baémotion na ye anyati Stockholm donc mingi kani toloba Congo ya sika vi nanga le boss Maurice Premier vi nanga Tiana C vie masolo ya Congo ya sika Rick Photo masolo ya Congo ya sika tolambi la duchesse boyebi aye na soirée akuna matata ya masa na biso balobi benga moto mbongo na makamuna ye ena lila vina nga uya uli musheni kode ya mboka viwana émotion ena zo benga teka elo fusuna tali kolo mapata heureux kwei adi chez cette personne na Suède. Oui, na sepeli ils na accueil qui très bien. Je m'attendais pas et on l'a dans mon aéroport on a bega qui tombe sous bord on a vite fait dans mon qui vraiment qui tous les équipes bien organisés, tous les équipes préparées. Et Naza quand même na Esengo, Esengo est vraiment makasi.
et tozilika bakay ya boye mon considération oyo atako mingi ba reconnaître en tout ça bato pe to sali mo muke dans mon domaine à art. Oui. Donc ceux besoin reconnaître en haut et na bakay ya boye, c'est-à-dire quelque part tout ça motivé, vraiment motivé pour tout travailler encore pour d'avoir la sécurité. Donc Eric Photo quand on lobaki na précisément muke ce bon moni présence la richesse awa star na biso ya munene na mboka ya Congo eza pona journée de la femme oyo ko salema na Eklestuna na mboka na zomona petit na nga ogazi zigzag petit na ngai zigzag petit kota bango mona mukeme a sololi na petit na Stéphanie Misolala hein Stéphanie Misolala na Liliane Mondeka ba osala masolo ya sika balobi mingi Congo ya sika je seni Ramazani masolo ya ngoyo donc la richesse vous avez moi qui moi fatigué zali à 15 qui tourne tout là qui wana tout le monde qui vraiment impressionnant ni na piso ko bengi sa na journée la journée de la femme za samedi awa ba balinga na Suède awa ba message zona ngoke baya ba mona pe yo to ya pe ko maman na biso vraiment na santé qui ba réaction na bango na Facebook na santé elle a publié et que n'a déjà billet donc pour la série bango qui n'a joué na monnaie ba réaction na bango ça m'a vraiment motivé. Et na ebi kiza soirée moko boye vous la soirée moko un peu historique na Suède pour la première fois. Oui, bosala na bino ba soirée, bosala na bino mini mais botala masoki moto ezala roba. Na tche témoin, na tche public ba zotala témoin, tout ala na est-ce que vraiment poto me vidi ça biso tote. Na poto to vida to zala raka. Donc le 8 to mona mbanda na kadi. Na to chamba na kadi. Tout le monde sa tête na boula ndoule. Non, sa tête na boula ndoule. Eh, ma copine Zalaka. Tina tunité. To bomana. C'est trop quand on est lengi. Tu sais pas trop pesa bino plus parce que bon mon abisso déjà belé. Tout ça les l'ont reprouvé mon touté. Bien to beta Zénith, to beta Maribel, to beta basal presque mingi ya minene. Cette fois-ci tu es comme l'homme musala. Kadi outil Belgique. Ah bon? Kadi outil Belgique. Et Mati avion. Hôtel, ça tout dans la vie qui est un messier. Où tu pars avec ça? La vie. Tag. Na Kadi na pointe. Il n'a ni attiré ta gueule. Mais qui sont le n'a ni attiré sur ta gueule, mon sous. Si, si. Non, mon tu vois, ayo servi un petit déjeuner, na tombe, azang si bernabi et du bermon encore ta gueule. Halonga bermoko. Ya tika côté sa bominga yi na obeta di solo tina Belgique na obeta la bana bela na zayi no samoi na kufilo balatinga nde putulu botutu. Donc sans plus tarder donc ma solo ça ko beba donc la richesse c'est ce pour na bino na Suède te bana Suède nyo surtout vraiment ya na buna bosani te bana Suède mobimba bolingo la richesse mono na pas ba oyaye na ebi ke jour na banzele ba kozale belé par rapport à bano si si. Parce que Bisha Baba a tellement famille. Mais il y a balouki qui banzele. Na Facebook. Si si. YouTube balouki banzele to beti bango to qui na 15 000 vies na 4 jours, 15 000 vies. Auto cimetière ba artiste. Nana ebisa yibino. Mbana na kadi salamia. Donc mibala ba miskle yaya. O ba fiba oza mobile na ndako publiera ba photo mibala ba miskle et salamia wa. Vous comprenez? Ouais, tout ça la biso na kata mboko to zo bosser pe na kata mboko. La qualité artiste elle a tiré vidéo na YouTube mon nombre ba vie obité ça suivi ça aimé ça dit to beta makasi to tia mabar moi likolo le na Suède beta le losko na kata Suède ba te belé baya e belé ba balinga di shababa di chapepe ba balinga ba mona di chete ya obi ko le la di shababa ba sera na yo ba bijou kika hein sera bijou kika na Suède na leli yaki kika yaki. La richesse qui se fait dans l'émission, bon, au moins, aux autres, c'est trop. Bon, les cas d'année, hein, Bastaf, Suède, net, petit, je suis Ramazani, hein, Nana Manzila, on est les Kamana, la richesse yo, Bobenga, Sylvie, Sylvie, taille des gars. Merci. Moninga Nyota. La richesse yo, bo, Aza, on a terrain, Bakombo Natangi, Bolukaye, petit Nanga Kevado, Kanyalo, petit Nangaï, on finit coup, est-ce qu'on a vu, moi, on a vu sur la famille. Petit n'a pas fini qu'à bango la richesse yo hein Kevador petit n'a eu wakati donc il y a message na suka wala le kanda message na suka vraiment que bana Suède ma sentiment que le 8 0 beba na minga roloba mina roloba minga après spectacle
bolukaki est-ce que oyemana kadi ye la dijete lambano lataka wana na kitambala wana ezali obeta na Zénith otobeta na Zénith ceux des Ziki ceux des Ziki non nabengisi bato tula nayebi ke non bato na ngai ya monde entier masa na ngai Junior Bongongo de loin déjà banaye koluka masa na ngai Junior Bongongo na bosani te ya Willy Moucheni 4 fois code Mboka code mondial coloniser bango ça fait décennies on coloniser tout le monde ya Willy Moucheni quand on est au sola qui vient meilleur mécène et il s'enga dans 8 jours yoko sarate ya Willy Moucheni ya code Mboka na bosani te Gauthier Moudiata gouverneur à Coventry balbi ya oya jour bango donc ya aux avions na ye le 7 na 23h banda Londres si ao vina ngai Gauthier Moudiata gouverneur à Coventry bango bavanda mboka moko na Gigi Bokole na kati yote oyebi pe tu appelles gouverneur wa Titi Kuchi gouverneur awa sikoya mboka na mboka ezala ba gouverneur pouve yayo yango wana Kuchi yayo yango wana eyokani na pesi yayo yango wana donc ça dit que oyo ngai balanda nga Zaina mwana mvwama Sandra Yaba na bosani te tabu baya na Suède bawana nazo sangela ba yiti eza kutia osamba te babona maki o mboka mwinda baya komona mboka mwinda voilà si Zaina kotika ouais Zaina lo wana sika wana mbala moko ba origine de oya bango ouais na bingisi famille mobimba ba ko balingaka la Mike la Duchesse le 8 mboko ngai kombo makasi kombo ekestuna azaki yoka ya garçon mo ekestuna na sa na oni garçon là qui na oni ba njili ba betaka ya zoki ba otuni ba question azo répondre comment daka ja William Moucheni ayiba kombo bato on a suka qu'est-ce que sont tout pousé de se dire adore bangana ni na kisedwa ba njili ba bia ekestuna alors comment dire ekestuna de comment on est kuna comment ne uta na njili ba njili ya ba njili tango yoka makambo so bima ko nani abomili bala nani wa France président France nani François Hollande moi c'est que zone est moi nchini bako sabino te mambweni akoti chance tika na monde ta moi ça ya la Duchesse na moni pardon oyoko tanga kimbombia wa émission baby na seki kimbombi balobi la Duchesse découvrir kimbombi na Suède balobi kimbombi dans mboka na yaka na kimbombi ekangi Suède na koti kimbombi ti lobi okuna toloba ni la Duchesse ba petite kimbombi boya ba sera la kimbombi donc quand on parle de kimbombi to mona mo elo mo merci Eric Photo na c'est bien l'artiste c'est ça ça gêne un système fait Maurice Premier il y a qui les boss les choses aroya masolongo yango ya confirmé Suède mobimba pour aux aller viser Scandinavie Finlande Norvège il faut rappeler ba on a ça grâce à nani ozawa de grande za la kawana to yo beta bon c'est pas bon nada yebsa on a ça grâce à nani comment il y a la lettre nyataka bango déjà va sentir Colette, pardon, s'il te plaît. Nakani. Le bal, le bal, comment? Mibeli. Ate. Yaya, baga bapi. Bapipi. Baga ba. Putain. De merde. Ati. Bon, quand on est dans la rade, on continue à sortir la bise sur les 8, sans plus tarder. Donc, mais tant que mon mission à la Duchesse, on va confirmer. Non, la bise sur le Bokaoyo. Elle, au bac c'est l'angaï. Elle t'est quand même total écolo. Il y a pas de l'écolo, mais quoi? Il faut pas dans C. Elle. T. K. Il y a na telikolo. Mutamunga mninga nao. Bo sa connaissance ndeni. Ya mone babo makina suka mboka. Président ya Libye. Azam tambo bon il nemisa président il tatalika ko nze suna Kadhafi. Ingambo na ngaka meka ngasakana ngapano ke fomu panza mboka babani tata mabango. Mutamunga mninga no ta kufa ino saka ka falaise. Elle oh, merci, hein, le prince Monzale, David Moukrano, Masolongo yango la Duchesse na terrain, hein, Torbet Wakati, match ça bien, tout ça pour la Suède. On est là pour la Suède, on est là pour la Scandinavie.
Tout ça pour la Scandinavie Mobimba. Donc, ça plus tardé. Donc, on tirer l'émission à Bisso. Jour J moedé. Na 48 heures, bozo la Duchesse en live. Na soirée à Kuna Matata na Testuna. Petit nanga organisé, petit nanga lobaki petit nanga yi. Tozala kuna, tozala organisation sur kuna Eric Photo. Sans plus tarder, Eric Photo, Kangi Masolo Namboka, réalisateur ya Bogar. Eric Photo, balobiki, au fête, mariage, au photo, au manifestation, au anniversaire ya mwana. Botala na beta ya mbebonanga za rose mais batisinga 23% ya vraiment mbeboza rose mais caméra zo batisango so lengi lisusu kimbo ya baksa kimbo Général Ensona Titanic masana ya kati bato ya munene Général Titanic masolo la Duchesse yeyo et la kata kinga la disha yeyo to lingi bilota mangapi nyota mangapi ya yo ya mwana camarade ya Sylvie, c'est-à-dire que Sylvie ta ya dégâts na kata Suède ya yo ya mwana mas ba wana ba masa na ngai ba masa na ngai donc base na ngai mboko fatu yo pe na bosani te masa na ngai donc binono surtout na bosani te Karine Ambrosino, c'est-à-dire que dégâts ba on se va na posa ba contacter l'artiste ba manager équipe Congo ya sika, c'est-à-dire que la Duchesse to na posa o ya na Scandinavie o ya na posa Congo ya sika bishaba bazawa na maison na bino yango mais sans plus tarder avant de kata awa sikona Stockholm pour place nous ali ki ba contacter nani obi Liliane Mondeka ou bien nazo na donc toujours na producteur na bino maison donc na yeboye na profiter na ça on non ça là Liliane Mondeka za parmi organisateur donc MM si Motema George Bambala président Motema papa George, donc voilà na vanda na couple na pas na bango OK bana Suède Hollande donc bana Suède naza wana parce que to boy na biso o ba monaki o mutu mo ego tale quelque part mais on vanda na pas couple c'est ça pour se protéger pour na respect c'est-à-dire que voilà na pesi famille ngele ka mbambote na pesi famille na ngamo bimba ma petite famille sacrée ya bino yango na pesi bino mbote Ryan Talia Nissa Yoyo wana ma petite famille privée donc voilà na pesi bino mbote belé sans oublier Aline Océane scénario on est ensemble merci on est ensemble encore c'est bon les cadeaux d'attente tous les cas Kimombi